Mbote mbote na biso, mbote na biso nyonso, mbote affaire Océane Mpiana to Océane Ifonge. Océane Mpiana to Océane Ifonge. Lisolo yo ezo coulé d'encre mingi na toile. Comme tous les Congolais, batamawa, botigana no matanga ba ucho kundanga kasikoyo, batigana ngene. Matanga ba ucho kunda sikoyo lingolo bani. Batuba lobela soli kambo ngote. Omoni bino ba femme congolaise bozali instable mingi, même na cerveau. Ils ont basi mswa ba congolaise. Aoboya mobali po approuver abatoke aza elombe a mwasi aza pembe atela abwakisi mobali basi minga ba congolais après na sima nango aobanda ko regretter acte o ya sali basi mingi pe to mona akaboya na mobali ti akwe mokolo atikala ko zwa mobali ya malongati basi mingi jeunesse ne mobimba zaika mibali na mibali kolongola bazemi boy na boy. Donc, il faut une éducation supplémentaire dans la femme congolaise. Et c'est importante. Il faut vraiment une éducation supplémentaire. Parce que sans quoi, on a évité. Le mois na Koufi na acte de décès na commis Océane Ifonge. Bino bolinge zalaka mpiana ponani. Bolinge zalaka mpiana ponani. Donc, médecin, Oyo, Asali. Médecin Asali, acte de décès. Na caché à l'hôpital. Baza Bazoba, binonde boleki bango na mayele. A commis Océane Ifonge. C'est son vrai nom. Bino bolingi te Océane Mpiana. Est-ce que d'abord, Moutou Akoyiko Bota Matia comme na âge, le loi lingara koksa 28 ans. Azwa même temps que na tribunal était à longola combo wana. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Eh les gars, bino bolingo zo batuka roi bazoba tellement boa bazoba, bolingi batunyo so bazala bazoba, mais go lekate. Mwana wana totala ki elongi na ye na ba photo bo mwana ti na ba photo ya kimokolo to étudier bien par rapport à bana Jibé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir na bana Jibé. Jibé aboti na basi ebele. Boyebi. Jibé aboti na basi ebele, aboti na amida te, amida za soki mwasi ya misato. Jibé aboti na bana ebele na basi ebele. Mais bokengela bana nyonso ya Jibé. Na lobika bokengela bana nyonso ya Jibé. Océane n'a rien à voir na bana wana. Océane n'a rien à voir na bana wana. Jibé aza muluba. Baluba ya mibali bana balandaka batata na bango à 90%. Ngamu na yebisi bino. Mwana wana azana elongi ya JBT. Ana elongi ya JBT. Mwana wana aza mwana JBT. Totika na biso ba débat pamba. JB ndaza yaki naïf. Soit zaki naïfité. C'est qu'il y a un projet pour moi. Et ça, des solutions. Ce qui est naïveté, c'est que. Parce que, à l'époque, il y a un bon mingité. Pour nous, moi, c'est que nous relaxons moi. Moi, je suis moi, c'est mon collègue. Je suis moi, je 28 ans. Je suis une grande femme. Vous comprenez? C'est une grande femme. Je suis déjà mère de famille. Ceux qui chantent à Robala. Alors, on arrête l'histoire wana obo na boy. Mwana wana azali mwana JBT. Maman na enda salaki rare likola lokoso mbongo amemaka mwana wana pa JB. Tellement bimaka na JB période moko. Mais période wana bimaka na JB azaka pena mobali mususu. Azaka na mobali mususu okutu azovanda na enda kumoko. Donc mobali azovanda na enda kumoko akoyiko tshazemite ya libanda nda tshezemi. Arrêtons dit. Après le lobo betela biso masolo akoma kosambela. Akoma kosambela laksini. Akoma kosambela elaksi nini ngana tuni bino question wana akoma kosambela elaksi nini yango bino pona bino kosambela ngolo lokolo komo sambela ngaka mati 100 € na ngana yeko bombisa pa na yo
pour comment ressemble. N'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Moi, wana à 1000% moi na ya Franky Sekia. Nathalie ba photo ya Franky Sekia il y a 1998. 1997, Nathalie Mwana wana 90%. Mwana wana zane longi ya Frank Isekia à 90%. Rien à voir na Jibé Mpiana. Tala Mwana Liboso ya Jibé Mpiana. Son fils aîné. Azali textuellement na Jibé Mpiana. Surtout soka baluki Mukongo boy. Tala Daïda Mpiana. Tala bana nyonso ya Jibé. Tala Junior. Tala même Mwana oya botina Mwana Nsuka. Ozomona ke Jibé yewana. Océan n'a rien à voir na Jibé. Rien, rien. Sur aucun plan. Sur aucun plan. N'a rien à voir. Alors tout tika babiloko wana. Tout tika babiloko wana. À l'âge de 22 ans, maman azome Mwana. Po yebi Jibé akomi na bambongo. Jibé akoma oteka diamant. Amemi Mwana ale bakamati mwa mbongo bapesi Mwana ba retard nyonso nini basombeli Mwana mutuka ndaku bovandaka bazweli bango appartement ya bien ya propre et ça ba calcule moi si tu veux comment marchent les femmes congolaises ce qui azalaka na mwa likango moko boye erreur moko boye salamaka wana yebani bien te amoni ke likango ngo akomi na bambongo aosela ni. Et puis so oyo ki histoire na ye et pas ya soki oyo ki histoire na ye et pas ba mbuta ya kala oyo bazalaka zalaka na ye omona ke c'était pas une femme posée. C'était pas une femme posée. Hein? Moi si déjà zo kinde be kala na ba achaf mo photo. Est-ce que vous avez moi si opena ke d'ailleurs na yebité nga na yebité po bino ba congolais bozaka mingi na émotion na bino émotion te boyete te ameno ba yo présenter au Mwana oyo kutu yebi muto na makolo te et puis Jibé azana mukanda 10 ans ya poto sala yebe examen parce que on va investir makambo ebele affection baso marangote on va investir affection on va investir droit parental on va investir makambo ebele na Mwana poso ka boti bana na yeba kozaba koko na yo mais linga okende quand même na test ya ADN ezana ngo moins cher na poto kute koma batioka ka moi eloko moka muke même na soyi na yoka ba récupérer boy batie na pareil wana na aéroport à Charles de Gaulle. Au bout de 2 minutes ba pêcher au résultat que Mwana azali ya yo ezaka na ngosu nenga kalaté o une semaine ozela rien sur place examen ADN sur place et akaso nenga kalaté sala examen Mwana oyo bokolité a commis une grande fille une fille de 22 ans bazo memela yo boyo Mwana na yo rien à voir na yo kutu une histoire de hasard accident moko boyo kuta nango yo kenda na yo mais mobali avanda na ena ndako ti lelo atikala kolobelo ko moko te Franky Sekia et puis biso nyonso Mwana Jibé na ndengeni Mwana Jibé na ndengeni oyebi papa wemba sere ya papa wemba zaka mayele so oyo otikala papa wemba Mwana ba osali examen ADN ya omoni bana nyonso ya papa wemba bazaka ya papa wemba tabulai azaki ne loko moko tabulai soko oyo kotikele Mwana ba otala ba mole ya Mwana na zola Mwana soki zola Mwana eza moke lokuta Mwana tabulai te soki ba mole ya Mwana eza moke Mwana muso abima na Philippines petite sœur ya Marc Tabo abima na Philippines pembe lokola chinoise batalika taka bakata na zolo ne longi ne taba mole ba mo ba kotie na kati ya lopango babi Mwana biso oya bino Océan n'a rien à voir na Jibé Mpiana n'a rien à voir Jibé Mpiana boka sasali matanga po alela Mwana non asali matanga po na olela Mwana te asali matanga po na olela Mwana te ba raison musu eza wana sima wana poni ayo sa matanga wana poto te pona nini ayo sala matanga wana poto te oh boni boyeko bino moko me mabatu kaka boye na ba sentiment na ba émotion na bino oh Mwana Jibé azana kombo kutu ya Jibé te
yoka esi mwana wana soki jibe aza na mokanda ya 10 ans soki mwana wana réellement azalaki na kombo ya jibe alingaka asala tout atiki ata na kombo ya ifonge me abakisa kombo mosusu na age ya 18 ans lelo kutu ekomi mwana so akomi na 14 ans ye moko akoki kochange kombo to akoki kobakisa kombo mosusu lelo ekomi légal bavotaki yango depuis 2022 bino makambo ya France bolandaka na bino te bondo otala maboke na bino te bondo kolandaka makambo ezoleka na mboko ofandaka kutu oyebi ata kombo ya ministre intérieur te mboko ofandaka okoye mokolo oyebi ata ministre ya justice kombo na ye te eza mabe makambo ezoleka kutu na Marie Le Pen oyebi ata eloko moko te donc yo kutu te fin otalaka no ata journal à 20h te kaka maboke TikTok nani musiki boye donc makambo elengaka na France oyebi no ata eloko moko te vraiment cerveau no eza nango polele mais eza mabe yozomona yango eza normal mais eza mabe et puis nayoki bato mosusu bazobenga nga o google bakangi chauffeur wana tutaki bakangi wapi bino omona makambo yaya car moko elekaka na nzela yango moko eza te car moko etambolaka na nzela yango moko eza te meme na butu soko ozotambola ozokasi oza yo moko eza na car mosusu ezolanda na nsima et puis na moyi bana babimi mpe classe ebele ya bana babimi classe na moyi ye azokatisa po azwa bisi mpe telemi wana bakar mosusu etelemi ezozela bisi elongwa oyo mosusu eye etuti ebungi noko tikako tika ngai erreur oyo nga na condamné mama na ye lokoso na ye moto ememaka yake na olakisa jibe mwana est ce que d'abord jibe abokolaka bana bino esi omona jibe na mwana na ndako na ye jibe abokolaka bana te jibe abokolaka bana te botuna otanga kutu bakombo bamisi yango te botuna meme minio Abraham bavanda na ndako ya jibe abokolaka bana te bana wana badaida wana balongwa soki na baage ya 9 ans na ndako ya jibe balongwa bana mike bakoli na batata na yebi kute nombre ya batata bakoli na oyo kinwani bakoli na oyo kamere bakoli na oyo ya Congo Brazzaville jibe abokolaka bana te soyons sérieux yo so mona jibe abokoli mwana bana wana nyonso ya mida wana bakoli na poto bapa mama leki na bango jibe abokola bango bakoli pa ya Didi Kinwani baye na poto jibe abokolaka bana te siko ye aye komema mwana wana na maboko ya jibe mwana esakomi une grande fille bandakala mwana azalaki na ba 8 ba 9 ans omemaka ye pa jibe teke bovanda bosola masola mwana namoni kutu oyo nani oyo ex mususu ya jibe mpia na oyo nani mwana ntsuka ozomona azosala kiboma mama na ye azolandela makambo mwana ndo kotala mwana baza ko empêcher mabi mwana na ngana kotala ye na nko et puis jibe il faut dédommager nga po mwana na auti na mokongo ya jibe voilà ozomona mwasi azali clair ndenge wana mwasi azali clair mwana ntsuka azali clair mais oyo mwana ko mokolo bozwa ko memela jibe o jibe mwana oyeyo mais donc ezaka lokwa mais boyo kabela jibe libonza o mona jibe siko ba concerné ozonga na mikili yao bo mona papa chéri mungongo ezikaki ye mungongo ebebaki ye boko mona akoma na force ya nyama papa chéri akoma na force ya nyama nzoto kozonga akoma mwana moke donc eza lokola oyo bengaka na biologie la métamorphosie chez le batracien ezali lokola nyoka anuni abandi kovieira okende siko esika moko alongoli poso akala aigle epasalaka yango aopumbwe likolo aye biu alongoli bamantiala nyonso avandi likolo ya nzete sa mantiala sika ebandi kobota elongi ekomi ya mwana moke aigle epasalaka yango métamorphosie bagrenouille bamagorodo mpe basalaka yango omona azalaki litaka bu akwemba mo ligoro akomi na makolo akomi na mokongo mais azalaki litaka bamagorodo mpe basalaka yango babe yango métamorphosie oyo bino boni bosala jibe ezali métamorphosie po jibe nenga akia na koma na mongongo akopola eloko moko te nango akosepela mongongo ya jibe mais sikoyo boyoka mongongo ya jibe ndenge ekozonga
bopesi jibe énergie ya munene ya mvimba likabo bope non mama na yaza zoba ngana ko condamner mama na ye mwana komi une jeune une grande fille akwe mukolo bongo soit a une chance à wiko bala pe aboteli obana mi balé oke tika na mais ba beaucoup tie bisikiti kuti ba beaucoup takane wana te ba beaucoup tie pena munoko moko oh boni boyoko mwana na ba beaucoup tie ko ondo kilo wala jibe yo no kopese mwana mata yo moko penda matanga jibe il faut mona jibe bimi atana ba $300,000 matanga ya jibe il faut mona tinsani yo ya kimbangiste kosa oh batu ya na ba $10,000 ya kokanga mabwe bazobwaka oh aseni matanga ne a récupérer balar na ye amelina no makila atondi libumu vimbi ndenge ngungi asalaka siko abani ko siko kote mbongo et puis ko sila te ezana batu musuba yaki na matanga te bakotinda kokauka oh so isi bepe na eba yake mwana na zaya nga osa matanga na poto parce que ba famille mwana wana bazalia banoko banani bazalia na poto yo sel matanga na ndenge no mona kini au moins pe bo benga ngine mwasi te ezaka ke mwasi mutabengi ba parents ya jibe eza ndenge wana eloko moko ya clair ya te na makambo wana balongondo wana nyonso berer lelo bozo sango no botika kaka koma kosambela ne laksini botika kaka koma kosambela nde laksini JF Ifonge akoma pe kosambela mais boyoka ba déclaration asala te o muta bebisa ezali mama Minata mama Koferomide JF Ifonge alobango ye moko sikoyo akoma kosambela bonga to abonga te ponga ndenge na tala ka JF Ifonge de preboy on dirait ba sekele tikala ye on dirait pena oui azwa boyambi mais on dirait biloko mikemike tikala JF Ifonge ba trou de mémoire tikala ebele bozomona ba trou de mémoire po yo koti na ndako eza na kisi mingi nzungu wana nzungu na mona pe on dirait mère wana on dirait sala ba pratique mabeli kola JF Ifonge mama na Koferomide on dirait sala ba pratique moko mabe po yaya soki o uti na ndako ya diabolo bimi tala bino bo sakana otika na sola diabolo etika leo na nsoto alors ba blo mususu botika ba sentiment na bino google boyena boye moi ça comment ne ko sambela moi si na kati ya ndako azalaki na Frank Sekia ake Kinshasa moi ba balade na mike ko tala ba famille akute na jibe moi masolo moko boye azongi ne pe ba miki avant na rapena type na ye alezemi type abokoli mwana après un jour yeko bimaki mwana na zalaka Frank Sekia te mwana wana za ya jibe mpiana et vous acceptez des bêtises comme ça mwana na so hotel elongina il n'y a rien de jibe tout ça maina mon côté mwana na so hotel elongina ye il n'y a rien de jibe mpiana azane longi penda ya Frank Sekia ngana zo ki temps ya ko étudier Frank Sekia na 1998 1999 2000 na taliba photo ya Frank Sekia nyonso na tali mwana wana 90% na lobi 90% na osa ku tout débat na ngote mwana wana za Frank Sekia il n'y a rien de faire débat là-dessus débat ezate yaya mwana wana na taliba na nyonso ya jibe bana nyonso ya jibe na taliba photo moko mais 90% ya ADN ya jibe za na bana nyonso tala même mwana ya mwana nsuka mobimba ya jibe tala junior mpiana mobimba ya jibe tala oya liboso ute ko bala mwana emene ya mobimba ya jibe surtout so apesi mukongo mukulu okasa mukulu botika bloka pamba wana botika bloka pamba wana mwana wana océan wana n'a rien à voir avec Jibe Mpiana n'a rien 0% maman naenda kende ko teka epa Jibe Mpiana amuta ba soloka muta misala mabe donc moi je condamne sa mère maman naenda kende ko teka ye alandaki ba mbongo ya Jibe ba pesa mwana ba cadeau basala mwana boye basombela mwana appartement tanyon soyo Jibe même amemi na ADN te même Koferomide kuta sala ba nina ba ADN
Oh, mais ça, c'est quoi ça? C'est des histoires à dormir debout. Botika batuba vanda bana mai. Botika batuba vanda. Ba histoire wana eza flou. Ok? Wana bata émotion. Bata émotion kaka botika ye. Nga una yebi kudu mutaboma mutu. Mutaboma mutu me bakotela ye. Abotika ye. Botika ya sali nini ba matie mir ba sotie ba kimisi me muta uto boma muta tie mutu mbeli. Congolais azanengo na Congolais va en émotion. Alors c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, bana mai nga na kira nga chiki. Na zonge nga ba chiki na nga na moyi na sala na ngelo wote. Donc na zonge nga ba chiki na nga. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant.